tour mosusu nde na yoko mona penza nzamba bimelanga na forme ya lisu ka lisu apamba penza ka lisu bozo talanga akeko bakisanga lisu milimu ba démon vraiment bande konganga biki sate tembe na nzambe. Qu'est-ce que vous avez remarqué tant bokoti nanda ko ya temba et to kote na ndako ya nzambe na moni atete ba makonga sikoyo azwinde mai oyebimi na njongo wana atia ona mwa molangi ke osuka ne akokufa doli si fera sana posa aliaye posa sana étoile nzambe wana nde professeur bana obima tapo wana wana kokufa na yo ya mibale na ozaka na kokufa na mibale wana nazaka na molimo moko akanda soki na siliki moto asimba ngate soki kana siliki ata na église na uti landa mate yabo na koza bate ya wati ko bima na ngana osilika ke ma serte nzambe na bino ngo aboyi lisuko pamolanga ndeni nyama na ngai komi protocole na ke lisu église te mwinda pe ya maluga ezate nde ba mama ba sisi prière ba lobsanga pete pona boya église kuna babike batenga na égarement pona lingi osambela te yo lingi makama nzambe te nabi pardon mama limisanga nzambe pe alobaka natalika na rideau na moni lisu ezotalanga natali et puis liso ozo pesa penza ba rayon ba éclairage natali nabi maman zo mona liso abi ezali wana yo ba demo ba yo récupérer yo na ke na mama siko na botama ba no sokolanga nani abi na maina savon nabi ka maina savon esili nzamba bike na tuna yo ezane lo muso ba no chana mai alobi mikwa mokomusu na ba no sokolona mikwa mokomusu nabi yo ba no sokolanga na mikwa mokomusu nde na zonga ki lisusu na bonde na binzambe mama alobi abana sokolanga mikwa mokomusu abi moni kando osilika eza esprit ya mokomusu omi benemi omoni ngana yo tokolobana na cimetière na bomo ibona olobsa ka église nabi omoni yo sozo te ya nokota te no salelo na kanda wa mngwa utali mongongo penza likolezo kokanga toza groupe ya batu bambe bayoki mngongo na tuni ba passer boyoka babite nde bake tokepe bake na passer abina ko pardonner ser wana te oyebi ba passer musu baza mitema mabe oyebi ke ser waza païen awuti na monde ayebi nzambe te bon ata zo sala mabe ezaka ba démon mais aboya ko pardonner nga na motema mo ko pardonner ye te ata bo tenir compte que yo uti na mokini na ko pardonner te ata akezwa kabila le père wana kabila le père muto akoti akezwa kabila le père na kishasa yao na ko pardonner te aboyi ko pardonner ngati deux militaires bazoya bato balati tenue militaire oyo penza tenue na biso bako ya ba FARDC OK bazoya nde na tane bi do passer ke fundanga makama pama ke yebisa ba soda bakanganga tuso wana awana mutuna ye akomi ange Michael akomi ange awa bo Michael musu wana akomi awa ange awa Rodolphe babi tala mandana teo kango batindi biso to akozwa nde batie ba kraka ngana crier kraka kuna ba prière bazo koto ba prière ozo la mokate non la mokate no bouger pété siko kuna na ke na ndako ngo pe na kotiti na koti no comprendre na za wapi vraiment fongola motema ser oyo afongama passer wana azoboya kaka atuninga yo nani ngabi ser sabi na ngona nabi mama Deborah ngona nabi Tina Kento abi bon yo le moto a trouble na moki azamwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kanti elobi
Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth, shalom. Et bienvenue sur Nazaréen, votre site de référence. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, la princesse toujours à mon poste pour vous servir dans cette émission témoignage. Bisikabat Bamon Lobo Konanzam, expérimenter ma kamnan kolo yesu pena monisata, babetagami soupa paité bazongela la princesse. Aujourd'hui sur ces plateaux, je reçois pour vous la maman. Donc c'est une servante de Dieu. Bamsou déjà balandaye, lengia témoignage sur ozongi na les Nazaréens était vraiment c'est difficile quoi. Je suis avec maman Déborah sur ce plateau, accompagnée avec son fils spirituel, l'apôtre Michael. Michael, na bangwe longo nde tokobeta masolo ya bato ba expérimenter makamna nkolo Yesu Masia. Sans plus tarder, je regarde maman, je dis shalom servant de Dieu. Shalom maman. Bonne santé. Malamu maman. Toujours na nkolo Yesu. Oui. Seko. Mamelo ne ko sala ke poto mo amso mutso abanana Yesu tia komi kote mo bakata na ye. Neti omonde omona ma Déborah ndo banana Yesu elo ne ko sala ke otika nzambe. Bon. Moto soki abandi na Yesu atiki nzambe eza dépend ya appel hein. Eza moto mususu azaki appelé de Dieu. Nzambe ye moko apona ye. Ye nano akoti na liboma mama na ye te. Ndenge balobi na mokanda Jérémie. Okay. Nzambe aponi ye après moto wana akolinga te un jour atika nzambe. D'accord. Mais eza moto mususu peut-être aza appelé te quand ndenga monika mouvement ndenge bato baza na église ya yepe kana mouvement omona akomi pe na suka te. Eza moto mususu eza ye vocation na yepe te alandi pe mouvement te mais aza choisi ou bien na esprit empire batini mission na église aye asali mission na ye akatani. Okay. Mais moto penza aza appelé de Dieu akokatana te. Mama Yesu mbula bona makola Yesu. En tout cas nga na koli mingi kana makola Yesu. Puisque bana bo mwana na ngai bana na botama disons ti kokola nazali kana esprit ya Nzambe puisque alingana kele ma sœur. Okay. Ngai na lingai kokota couvent pona ko ma sœur na banaika kosambela bana école primaire na ngai. Mais na ye penza ko yamba Yesu totalement na vie na nga depuis 1991. Ok. Ti le na makola Yesu dans mon 1900 na Yesu kino 2000. Avant d'appeler papa Michael Mbote, ce n'est pas le frère Michael hein, donc papa Michael apôtre Michael. Tous on a na régime parce que solo yembo moko to kumisa nkolo Yesu Masia na mabina et bon tozonga to pesa papa Michael Mbote. Régie avant. Allez, Eli. Okay, toka hola. Nazokatola nzambe losako na sesiko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka.
olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini sikoyo na ye kokende na epa na mboka bamobali na nga kuna bisika kena otika nga na mboka na bango nde kuna lisu bandoki bakomi koya kotungisanga na butu kofina nga na butu konyokola nga na butu nalala te donc soki nalala na butu no sentir donc on dirait bato baofina nga so nalala na butu no sentir ba mari de nuit so en tout cas na souffriraki makasi kende na ye kokonda mingi na komasa ba insomnie na komi soka butu ekwe na olala te na komo banga na biso na lali awa baroya kozwanga lisusu nde a partir wana na belaki na kondi bakeme banga pe na ndeko ya banganga okay bandeko ya babokilo nanga na basemeki nanga bameminga na ndeko ya banganga kuna na ke kutana kutu na nganga mo azo yebisanga ke omoninga komo na nga tembe na nzambe na tiaka tembe na nzambe omoninga kisi na nga nde no salela yo soki osokolika mai na ngao bandoki baroya lisu te azwi mpe mai wana nga kuna moni ke eza solo koma za tembe na nzambe seke mai o apesi nga na kobika nakei mai wana apesi condition kosoka 0 nga tuni bon okoyeba ndeni ke 0 ekoki okoyoka signe tozwi babiswa obika nazwi mpe mai wana tokei tokomi 0 mpe nayoki mbala moko ondire sonnerie moko na sutuki na pongi natali mpe 0 tozwi nazwi mai wana nake sokola nake sokola mokola liboso nalali bien mokola mibali nalali bien misato 4e jour bademo baye lisu please mais baoloba libanda nga noyoka eye wana bokanga ye bopese pongi bopese pasi kende nakomosa bensomni nokoka lisu olala te so tokomi butu na vanda na ngaka bo na ovanda ka bo no tala na so lala te bakomi ti na niveau ba mari de nuit bazoya ba longolinga ba kaleso baketi ya libanda donc kaleso na lati na ngona loketo na ola mokabo kaleso ezate na to okuta ngo donc batemo ngo so ba yaka na ba forme ba mari de yo na bo moto o mo tikali ni na tikali ni oui na lali penza bo système phénomène femme et mari de nuit na ola mokabo na butu na lamoki tala na nzoto kaleso ezate kaleso na nga ezate to kobima tongo tala ngo Nicolas douche siko babokila nga baoloba te obosanaka sokolaki na butu obosana bite nga na bosana te nga pe nalala mutakala te kutu mokolo mona sala express makomba otia tembe selon bango baomona ke na otia basusi comme na mesana na ville na kefanda na mboka yango na otia susi mpo bazongisanga mais nzoka nde eza bafaire réel no souffrir nde moko bokilo na nga akomobenga nga nalala na ye mais olala bokilo na nga mpe bademo baoyaka nde moko na yebisi na bimama siko tala tala nde nalati nauti osokola te tala nde nalati kaleson yango mama talaka nalati nazwi kilote kola na bakisi nazwi jupe na tie nazwi robe na tie nazwi liputa nalali na bimama omoni abiya namoni lala nalali nalali oyebi na kola na kilote na kaleson na lamoki eza te nabi mama eza te nde mama wana moni yango seri abi makama bomema ata na bangange nabi te ngai mama ayebisanga bana na botama professeur ebimaki bamemanga na banganga te nakoza mosala nzambe abi ebo bamema na banganga te motelo osomona boye fo bamema na banganga nde bamemanga na nganga wana so nteme na nzambe wana ake kobakisanga lisu milimu bademo vraiment bandeko nganga abikisa te nga na regreta bato bazanga baproblème olia aluka basali na nzambe te asoki eluka nganga abikisa te papa wana zwi lisu bademo ebele alati nga na nzoto alati nga bademo wana nde nzambe aza monene mokomo wana okende hôpital nakutani mama pardon kosote nanu te tozonga nano bisika bakino pa tembe na nzambe qu'est-ce que vous avez remarqué tant bokoti na ndako ya temba nzambe tokoti na ndako ya temba nzambe namoni atete ba makonga makonga babenga nini arc balikonga ate likonga moko kote likonga moko na bokilo mtamemaki yo na basemeki na nga baleki ya mobali na nga
toke kuna bala zaki na vie na Lubumbashi autanga toke kuna kitisi banjungu na ye siko azotia atie mai na njungu abani ko invoquer a invoquer a yebsi makamo ezabo alobi makamo ne alukuta wana ezaki pe na motema na ngati sikoyo azwinde mai oyebimi na njungu wana atia ona mwa molangi ke ozwa mai o so komi na ndako na ba 0 wana otia ona kantina mai osokoli abi nga bapekisa nga bilo esala nini o mai ya nzambe tala nga pese na zana bible yango na bime olobi otia atemena nzambe abi na zana bible pe na tia atemena nzambe nde azwi yango apesi nga bon bango nyonso baza pour ye nga moko siko ba dominer nga ba nazwi kaka so ezate côté mama za musika nga pe na za musika bon nazwi ka na monika ke peut-être non so apongi na butu na ye pe na tie ma yango na sokoli premier jour deuxième jour troisième quatrième jour ba démon ba ye lisusu donc eza mokolo ba ya ko longola na kaleso yango na nini donc liboso ba longola kaleso turo ba longoli na pilote nyonso nde mais no sa nini nde na changer na bite na ke ka hôpital na ke no hôpital na ke melata ba kisi peut-être de malaria na ke hôpital nde na kutana na mutu moko bona bani ko betela ye ndenge na so mona ya lobite awa kutu na uti bandu nouvelle na so songa bandu nouvelle okoma boyo komi mwindo boyo na bina liaka te na butu na lala te nde akendaki bandu nouvelle era ke bandu nouvelle ke yepsa mama nanga abina moni mwana na yo atuka so kete akokufa tala makamazo mona ezabo ne mama yaki mama ye ko retirer nga na epa babokilo nde mama yepsinga do bano beli boye basalani na biba memanga nganga tete yo bakomemona nganga te yo bana mokolo botama prophétie ebimaki ke bomema ye ndako banganga te akoza mosali na nzambe komo notina ketu siko bamembi banganga ndenge nini lelo bakena liso banganga te lelo bakoma kaka kosambela biso na bandu no tofongola ba groupe de prière ba ligue toso sambela yo ndenge nini okende na ndako banganga nde mama silikaki aretiranga azwinga ameminga na mboka na biso sikoyo nde ameminga na mboka na biso nde bamemanga na groupe de prière eto komi toke na groupe de prière bapasenga délivrance babengani bademo wana ya banganga wana ebimi milimo wana ebimi après bademo wana ebimi esili kaka mokolo yango nde namoni vision donc namona vision même jour bapasenga délivrance bapasenga délivrance nde na bandai komona bavision nde mais maman tolo bana to kento zonga milimo nini yango banda ko tungiso na mboka est-ce que yo za mutu spécial o milimo ne sa mboka ko tombokela ka yo mutu moko balanda kini baluka kinini tant milimo ko loba e ko agir loba kinini bon ba pasanga délivrance en trois délivrance ba pasanga milimo loba te ndenge batu musu ba loba ngai mutu tel nga te en tout cas banana ya ma Yesu milimo loba bongo nano munoko na ngati. Mais sauf que ma prophétesse baba no pesa ba vision ba lobi ezana noko na bango moko noko wana apesa ye sacrifice na Lucifer mais bazo apo kanga ye bazo akete yango bazo landa ye kaka soki abondeli te suka ne akokufa donc Lucifer azana posa liaye pesa azana étoile nzambe wana nde prophétie bana obima bango nde bazo loba menga batu na loba na monorote ko ngai mutu tel ngai mutu en tout cas banana ya ma Yesu na loba bongo te bon mobile no pesa zaki batikala obenga ite ba benga ye pe ayaki era ye ba yebisi ye ba yebisi ye ayako kuta biso na ba prière ba passer nga déjà ba délivrance na komi na nga bien na komo mona ba vision ayako kuta nga na étape wana ayako kufa na yo ya mibale na ozaka na kufa na mibale wana nanu na kufite wana na kufa kite wana ba memanga kana banganga nde après wana toke na biso eto sisi ba prière wana na yambi Yesu na komo sambela nzama komi ko utiliser nga mais na nzama ko utiliser nga na komi kaka moko boy so na siliki pesa nazaka na molimo moko akanda soki na siliki moto asimba ngate soki kana siliki ata na église na uti landa mate yabo na koza bate ya wati ko bimana nga no silika na bano comprendre te na silika bongo pona nini nde mokolo moko na reconnaître aka na keno soma lokolo nanga nyama na sali malewa nanga na tongo nyama wana ekomi poto
ndena yebisi mama na biso bi ah yo kosanga ke soki bake na nzambe nzamba pambolaka nga batu nazaki na nga bien yo boy kenake ma certé nzambe na bino ngo aboy lisu ko pambolanga ndeni nyama na nga ikomi poto pona ke lisu église te nde na boy ko kende église wana ba mama ba komo kende nga na kenda na nga pe lisu te mais nzambe toujours azaki na posa na nga no kende te na église ba koti ba mama jeune moko à 21 jours il faut ba ça la jeune ya Jacob ko bondela na 0 heure mama siko wana pe na boti bana misato mama azoke na église na bana nanga so ba yeba komi 0 heure la musi bango baba ni prière bana mike nga ba tupe ka kolala nga ka kolala OK nazo bondela te nde mokolo moko ba mama ba bondela pongi pe silinga na misa zaki en tout cas no lala te na vandi ka bono landa ba reketa prière nde mama zo pesa so apesi bana baba ni ko bondela na bana nde na yoka penza voizo benganga Sœur Sabine, ntina nkento ba miracle oyo nzamba sali pona yo soki asala ngo na Sodome na Gomorre me balinga ba bongola mitema pona ni olingi ko bongola motema te. OK. Ah, Nathalie me moto azate Nathalie bono mona ka ba mama ba osamela bana mike na zongi boy na yo ki Sœur Sabine imiter ceux qui avaient la foi hérité des promesses. Nathalie no mona motute na bisi ko moto ngwa loba oyo nani après abi tanga makamonda mokana hébreu apesi en hébreu 11 verset 6 à 12 nabi na zipe likala moko ezaki na sebo na komi na komi na mbala moko ba mama pe ba sambela ti basilisi. Hébreu combien? Hébreu 6 verset 11 à 12. Hébreu 11 plutôt verset 6 à 12. Na mbala moko nga pe Bible ezate nazaki kana mwa Nouveau Testament nanga mwinda pe ya maluga ezate nde ba mama basisi prière balobisanga pete pona boya église kuna babike batie nga na égarement pona lingi osambela te siko mbala mona bi mama mama biko benganga te yo benganga ndini yo lingi makama nzambe te nabi pardon mama limisanga nzambe pe alobaka abi nzambe alobate ndeni yo sina yeko kuto na maladi olingo okufa soki nzambe te olingo bika ba passer au délivrance au komi bien lelo boy nzambe nde na yebisi mama te na yoki voix moko ebengi nga penza voix moko ezo benganga abi siko voix ngo elobi ni nde na yebisi ye nabi voix ngo elobi boyeke ba miracle basali na nga so basala na Sodome na Gomorre me babongoli mitema na bana kolanda ka bato bazaki na kondima basalela nzambe batiaki kondima bazwaki ba promesse nzambe pe ayebsinga abakisi ke zala na kondima oza sauver yo na libota na yo mama bi wana nzambe ti wana nzambe azoluba eza nzambe donc mama ayebsinga bo nde na tongo tokenene pa pasteur to yebsi pasteur pasteur abi mama yo oza na étoile nzambe me olingo salela nzambe te ni zonga église na bani lisuko zonga do na sala kaso na ke no okima soki na ke kaka no okima tour mususu nde na yoko mona penza nzamba bimelanga na forme ya lisu ka lisu apamba penza ka lisu bozo talanga donc na lali ba mamba pe bazaki na ba prière na bango ba bondelinga na boy pe ko bondela na boy yaki so problème nini pe zaki na église so moto mo azwa niongo na nga liyo pesa te ngape na bino ya liso église te. OK. Na boy na nga na bibe église na bino pamba ba responsable ba futa ba niongo te mama bi yo ke na église pona ba responsable na bi kuna na zati nde mokolango ba mama bazo bondela e ba sisi ko bondela ba lali nga na tikale kana posia bo pongi esilinga na talika na rito na moni liso ezo talanga Nathalie et puis liso ezo pesa penza ba rayon ba éclairage nabi siko liso ya nani na moni liso ngonde na bangi na zui dra na zipi na finiki dra na moni liso na kati ya dra na longoli dra Nathalie mir liso na mir siko na robenga nani bakanga benemi na linga robondela te na za payen siko liso comme olandanga nabi me liso ya nani liso ezaki mukebo eye munene
na bangi penza na sali nzoto bo est-ce que na zana ndoto na bité on ndoto te o pesa fait réel onga mais liso anani kabamba liso boy ndena na lamusi ba mama na lamusi mama lamuki na bi mama tala liso mama pe atali na bi mama zo mona liso abi ezali wana yo ba demo ba yo récupérer yo yo ka conseil te awe sili pona yo na bi kasi mama mama amoni bala musi bana batuzo wa omon nde mama abondeli liso so za demo no tindelo moto atindeli liso moto liso eso pesa ba rayon ka atindeli liso moto liso pesa ba rayon mama ekoloba kete o nzambe to bondeli nde to yebela nzambe na butu wana nde mwana o nga muke azaki na ba ajo na école dim ayekoloba ke na dimanche batei biso ke nzambe aza likolo aza mopepe ngai na bano tu na mopepe ngo ndenge nini nde bayebisi nga ke nzambe aza mopepe ayaka na baforme nyonso na ndimi yo za nzambe siko lobela biso oye koloba oye kosala nini moko grande sœur na ye azaki mwa okola moke abani opesa prophétie abani ko prophétiser ke na ye ko bimela mama de boa po azotia tembe mingi comme azotia tembe na kosala nyonso na méthode musu na ozwa ye na ki ede a kozwa ye lelo mais na kozwa ye te bala moko esili wana toke église to expliquer nde na komo banga na zongeli su kosambela na zongeli kosambela na ye kosambela tour oyo na koti église nde nzambe ayaki kopesa message après baptême na nga baptisé nga na 1997 nazwi baptême esili nzambe ayebisi nga ke eza na eloko mo etikali epa na yo eza kanda so olongoli kanda na kosala makambo nalingi nasala na kati nga bime kanda ngo na olongola ngo ndeni alobi kanda okolongola ngo zwa décision ke esili na tiki kanda pe kende epa mama na bino tuna mama na yo na bomona basokola yo na nini nde na kepe wana nzambe azoko utiliser nga mingi na prophétie ok nzambe bandi ya kolobelo na ke na mama siko na botama bano sokola nga na nini abina mai na savon nabi ka mai na savon esili nzambe abike na tuna yo eza nelo muso bano tia na mai alobi mikwa moko muso na bano sokola na mikwa moko muso nabi yo bano sokola na mikwa moko muso nde na zonga ki lisusu na bonde na bi nzambe mama alobi abana sokola mikwa moko muso abi moni kando osilika eza esprit ya moko muso malgré ozui baptême mais oza na esprit ya moko muso na kati no ok kende pa ba pasteur tout bela ba benga na esprit wan nde na kenake pa ba pasteur na yepsi bango na bi nzamba yepsi nga na za na demwa moko muso na nzoto oyo mama sokola nga na bomwana siko bo passer nga délivrance nde ba kotsanga jeûne à 3 jours ba kotsanga jeûne à 3 jours juste après baptême et na koti jeûne wana à 3 jours 3e jour nde na kene église pour ba passer nga délivrance na ke kuna nzamba komi ko utiliser nga lisu makasi na zo pesa prophétie ya mutu moko na moko nde na yaki ko pesa pasteur moko prophétie na pesi prophétie pasteur wana nié prophétie wana boya on ole avant d'até ayebi ke moto ango pe aza kanda akoti jeune pour na kanda passer lisu alobi ke prophétie no ndima ngote eza démon azoloba na kati mbala moko na siliki lisusu na bosali ke naza na jeune na siliki na pasteur to bandi ko swana ti ngabi omoni nga naza na ba démon nga naza ba démon te nga naza ba démon to benga ke démon ndeni ko lobsanga te à partir de lelo ko lobsanga te to komi benemi omoni nga na yo to ko lobana kana cimetière na bo moyibo no lobsanga te na bi omoni yo so te ana okota te parce que azaki 3e pasteur na église passer sang na bi soki yo ozo teya na okota te soki passer musu na koti me yo te na siliki bona siliki mobule koti balobi yaka to bondela bi te na boy na bondela nga pete botika na zana ba démon nga na nzoto na bimiti to bimi balandi nga bakangi nga jamais ngaka teti nde ba passer bazolana nga ba bondela nga mama vraiment yo moto koti jeune ozi baptême na bi ata ba baptême na bino wana na boy d'ailleurs na so baptême nga catholique ba baptême 2-3 fois ni ba baptême pama
na oloba bon nde na yoki vo ebenga likolo lisusu biso na groupe na yebi era vers 18h tozo kende na yoki yo Sabina wana nazwi koma mama Deborah yo Deborah yo kanisi bado za na weza mama na bino eza papa na bino bado oyo za na weza nganzambe na pesi so pesi moto vision so aboyi etali yota yo oyo pesa nga rapport ke na pesi vision aboyi mais yo ko finga e pone fingi pasteur yo so komi pasteur ba fingi yo est-ce que ko sepela so za pasteur babanika ko finga yo o sepela pone ko finga pasteur ken oliaka na ndako na biso oyaka ndako na biso te yo moto okolisa e siko no salelo na kanda wa mngongo uti aliko mongongo penza likolo so batu ba ko kanga toza groupe ya batu ba mbi ba yoki mngongo na tuni ba pasteur boyoka babite Ebi yoki fuate yo takanda siko okiti na bite ah pasteur ozoyoka te ote pasteur boyoki te ote nde na bandi ko rappeler ko répéter na bita la voix ngwe lobi boye allez répéter liso na biyoka yoka de zolo ba bibi soto yoka te ba bi pasteur pardon voix oye kozala nzambe boke sengela nga pardon na pas pasteur bokende boke sengela nga pardon nde bake tokepe bake na passer abina ko pardonner ser wana te oyebi ba passer mosu baza mitema mabe hein oyebi ke ser waza païen awuti na monde ayebi nzambe te bon ata zo sala mabe zaka ba démon mais aboya ko pardonner nga na motema mo ko pardonner yete ata bo tenir compte que uti na mokim na ko pardonner te ata kezo kabila le père wana kabila le père moto akoti akezo kabila le père na kishasa yao na ko pardonner te aboyi ko pardonner ngati era boyi ko pardonner na lali na butu na lala te kende ko senga pardon lisusu ofingi nzamba kotel ni pasteur ofingi pasteur kende na bimi na tongonga moko ti na pasteur aboyi na pardonner ote yo lo baki to kutana kana cimetière aboyi ko pardonner nga na zwinzela ti na chef de quartier papa Monsala o ako na bi chef de quartier tali kamo ezabo na no la latin na ke na pasteur abo chef de quartier to ye na ye chef de quartier bi pardon maman de bo pardon est-ce qu'on peut être voilà nzamba okasi nzamba yo ateti nzamba plus que donc ana alo ba nzamba koti na bulu yeke na bulu yeke koti na pasteur nzamba okotela ne pasteur te nga alobi kende pa pasteur ngano kende pa pasteur pasteur aboy na komi mitelengana na kosa neni ozi chef à quartier na kezo chef à quartier pardon to keinga no zo pongite to ke na chef de quartier ayebisi chef de quartier tala mwana mwasi no pardonner ta za muno aza tetu aza poli oye ko ya e ya na ndimi chef de quartier ayebisi omoni na oboyi ko pardonner ngana za leta soki problème ye na okanga yo yonde oza nzambo sala mabete pona nino pardonner yete aboyi ko pardonner ngana yete to yepe to vandi to vandi ka boye on t'a dit l'état na kezo l'état boy ba pasteur ba kei ba tunyo so église ba kei parce que tozaki na 3 paroisses tous les pasteurs à 3 paroisses ba kei pasteur wana boy na motema moko aboy ko pardonner nga na yena ngati na vandi na lali na buto no lala te kende ka na bi nzambi siko no sande ninga no kende azo ndima te ah na yena ngati na yepe na vandi na Dobana maman. To komi na vers après-midi vers 14h camarade na ye aye ko kanganga suki. Era ko kanganga suki nda atuninga makaone eleki lobby. Na pe na betelie tala na pesa prophétie boy pasteur aboy prophétie wana abenga démon nde to swanaki. Siko na butu no lala te na bani ko betele. Olie camarade na pesa nga tort. Oyebi kesa bato ebele basala mabe na mukili. Moto asali mabe pesa tort. Mais mon asali mabe yo zo pese net grade ozo pese grade nga na beteli lisola pasi na zanango camarade nga bi alongwa pe kuna aza tobija aza sambala aza tobija aza sambala soki aboyi nini yo ke kipe ye nzambe aboyi ko pardonner yo ya sala mabete vanda na yo kutu ayaka wate nga bien nga pe na occupé ete ndenga boy pardon avant d'année kaka na minute wana no loba bon nde na moni
naolia bakiti na bamesa. Ah, atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Deux militaires bazoya. Bato balati tenue militaire oyo penza tenue na biso bako ya ba FARDC. OK. Bazoya. Ndena tane bi ah. Do passer ke fundanga. Makama pama ke yebisa ba soda bakanganga. Siko ke benga ba soda wa nini vraiment. Camarade na ngatuni wapi bango. Na bi bango ba oyati. Yesu kwa mona bango tekanga. Na bi ba soda bango ba oya. Nde mbala moko pongi ekanginga na lala makola kamarana ye kota okanganga suki ngana za kolala nde na moni basoda wana babimelinga nga kolala batuni toye kozwa yo na bino okende wapi babi ah tala invitation na mandana yo yango mosusu wana awana mutuna ye akomi Ange Michael akomi Ange awa bo Michael mosusu wana akomi awa Ange awa Rodolphe Ange Rodolphe. Oyo akomi awa Ange écrit awa Rodolphe. Mosusu wana awa Ange be écrit a Michael. Babi tala mandana. Teo kango batindi biso. Batindi biso to akozwa. Mbala moko erba lobi bongo ale. Mosusu wana zuba kraka akaninga azo ibate. Te kote azo kananga pe kasuki. Ya kananga kaso kanisa na lalit. Akanga ngana muna da batu bakraka batenga bakraka voilà de batie bakraka ngana crier kraka ya bougenga madebo na okoya bo madebo mi se tourner bo madebo nde atidi bana boke benga ba pasteur boke mbango ngana tikala naye
bana lisuwa ke maleme na kolela ya tiki ga wana zimba ngwaleki bake benga ba pasteur menini na moni batenga ba kraka koto ange bikali atenga o musu Rodolphe abi longole kraka asima tia ya liboso tia ya liboso abite asa teti abite longola sima nde ba longole batenga bo batebo ba passer ba ye ba kuti pe maboko na ngai ke position ba fongola maboko ezo fonga mate bo bendi ata ba tukondia maboko ekangami bo nde ba tomolinga ba meminga na permanence ngape no yebe loko te nde to bandi kokende na nzela ko beta Michael ba gifle so abete Seigneur abekotaka koma Seigneur to yebi Seigneur tala mutu afinga basala nzama zolo ba pe Seigneur yoza oyebi voilà Seigneur onade bela Lucifer na minito kotanga koma wana te oza incrédule okoyoka ko beta na nzela ba beta nga penza na nzela ko ba beta oyebi parti ona na banini musu ba obimisa ngote ifo bimisa po batu bayeba voilà makama esalama batu ebele o mona ka moto obela na se bo comprendre te nzoto zo vimba mais nzoko nde kuna ba obeta bazo beta mena bo moto bo bazo mona penga banzela o monde to shikota mutu nde banzela wana ebi selon ko elobela ba pasteur ezo bima nzoto komi makila toke bazo beta babi ko bela Seigneur te yo yebi yete moto ayeba Seigneur ko sa teti lokola yo o pese Seigneur pasi banda ozaka mona moketi lelo changeate toke nde toke to komi musika do nde to bano matabo biso toke mata on dirait escalier moko bo tozo kende kan escalier wana to kende na nzela ko tindika muso wana bitika ye ko Dolph abitika ye abina otika te na za soldat de guerre ngaba tinda ngaka na bitumba nde na ye guerre fona beta ye nde toke to komi na espace boye escalier esili na moni ndako ka moko ka ndako moko ya tol na espace batongi yango na ba brick to komi wana tokende na ndako wana moni bafongoli ndako na koti bakotinga na ndako ale bakangi fungula libana bakei kuna ba prière bazo koto ba prière ozo la mokate non la mokate no bouger pété siko kuna na ke na ndako ngo pe na koti na koti no comprendre te na za wapi soki za wapi yo so prison ya espace so ninyo ne nazo comprendre te ngape na zaka na ndako wana koto babundi changement ezate nde ba passer bazu décision ke ba ke luka occasion ata vélo ba memanga hôpital comme na la mokate na salita ebele ba 3h du temps ba memanga hôpital nde ba ke benga na pasteur vraiment fongola motema ser oyo afongama pasteur wana azoboya kaka après ba passer ba commencer ba selon ba passer ba bike ba changer bazo pamela lisute ba commencer prière à supplication ba sengi mawanzambe babani osenga mawanzambe mbala moko kuna bisenga na vanda ili kolone yo mama bali moko akoti alati pantalon moko couleur gris na chemise moko pembe donc aye penza lokola mobali pantalon ezaki couleur gris na chemise pembe ba mo afongoli porte au talango ngape no tali atuni nga yona ngabi ser sabi na ngona nabi mama Deborah ngona nabi tina kento abi bon yone moto a trouble na mokili yone moto so me ma trouble na mokili yone moto yoka te nabi te na me ma trouble te na me ma trouble te habita la zolo ba me ma trouble te nana finga ba pasteur yo moto zo finga ba sala nzambe yo sa nani po finga mosali na nzambe ngana poni yo zo finga pasteur ke aya na ndako na bino ta lia te yo moto lesa e bana bo mwana so si kama offrande na yo wana opesi zo lesa e pardon mama na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba
La minute on a 4 à Bena Katikata à Saga Foufou. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons dans yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papé si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana